depuis la dimension mystique. Donc, il y a la candidature. Balobi mingi, bafingi mingi. Mais comment le peuple y Sili pour la messagerie au mot. Fin de l'année, fin de mandat. Les candidature ya président élu Martin Fayulu. Biso ADD Congo, Totamboli pour accompagner président élu Martin Fayulu a déposé candidature na ye. Donc il s'est Chilombo na niveau nyonso. Candidature ya président élu Martin Fayulu et Roko sa Chilombo makale kale. J'espère les jours na biso. Lokati ba boulot to kotika candidature à président la biso Martin Fayulu. Toujours yeka katozana e to simba na mtema moko. Bazaka ya biso peuple congolais. Olingaka e. Lelo to lobaki déjà suka. Lelo c'est lelo. Biso yo lobaki biso to koyate. Biso yo to kende to koma wana. Le président élu ye wana na sima. Peuple ya bomoni. Peuple congolais va démontrer que bazar ben qu'il y a moi na Congo ya. Fayulu Madidi, c'est le piton de la Mouka. Le piton de la Mouka. Peuple bako saraete. Les lords de la Kisi Bamwete, Babo ya marche, Babo ya sitine. Bokolo suka to batami bango de la Kisi Bamwe mingi na biso. Peuple congolais azam to saraete. Les lords de la Kisi Bamwe na face à monde que Fayulu reste le président élu et il a la grâce et il a l'autorité à Congo 2024 Fayulu ou rien. Toyebi nyonso bazobongisa mais biso pe toza prêt vigilance citoyenne Fayulu azo déposer candidature na ye tala la côté so caméra. Il reste les politiciens les plus avérés, les plus crédibles et aujourd'hui Prince Ebeng est là avec son équipe pour l'accompagner. Merci beaucoup. To la si bango mbongo te to ye pa bolingo mboka o to respect mboka na biso il susté to lingi til te tu oyo voya iyo ne lego lo ba vérité des signes de yango lingi vérité line ça le solo to boy makambo ezalaki mbalo ko liba susté to lingi mboka on dirait qu'il y a correcté en news chaîne à Bino Obolingaka Mingi, vraiment besoin de Bino Mokotosa, on dirait qu'il y a saigné. Et c'est quand même au moins en Boka, na Combo, il y a Martin Fayulu à déposer candidature vraiment comme étant que président de la République. Il y a besoin de ambiance présente, il y a ambiance présente, au moment où Martin Fayulu, il y a déposé, on a Abimi, on a Azako Solola, na ba Congolais, on a ça la plus bonne. Donc vraiment, que Sabino Kaka pour rester toujours branché na chaîne Abino Oyo, correcteur news télévision. Babina ne salamate ya boyena ne salate vraiment modèle ya population au bazali banda bato nyonso ba ko déposer ba candidature mais au biso moto oyo bate eza au juste nini. Bino ngo balanzi oyo bato bande ko nyonso bolandaka émission ko tout ça bien. Pe babone nyonso ya correcteur news télévision kotala. Bino ngo nde boko chiché. Vraiment minga o pesate, vous au monde bino ngo kuna de makambe même baza ebele pe staff mobimba ya eside baza wana tolingi tokosala nini tokovote ndenge nini tolobi ke makambo oyo bacatholique na baprotestant balobi ke tokotala baresultat na bureau de vote il faut salema ndenge wana
Donc yango wana na ye nalobi na peuple kobanga te tozali kocontinue pour la transparence ya baélection moto akobuka mwana ya Congo azali te soki tosilisi vote telema liboso ya bureau de vote c'est là ce que makambo ezali ndenge elombamani te toko appliquer article 64 ça écrit dans notre constitution toyei kotika moto awa te toyeki kotala te kotoya bana mike kokuba biso bato mingi bakosala politike na mboka oyo batangaka mikanda te donc bayebi makambo eza na kati ya mikanda oyo bakoma te même président aseni ezali mawa mingi makambo mosusu aza koloba ezali te na kati ya mikanda oyo yo balobi balwa ya biso merci beaucoup